bino baso ba ebolanda ka Vision Plus bongo mokola lelo biso ba Vision Plus to tambola ki na commune ya Kalamu pona bongo kotuna motuna na o etali arrivé à Covid-19 population alo bandenge nini ya moni yango pamba te mokola lenzinde communiqué en epesama qui à partir dimanche le 7 ba banda déjà pesa batu ba dose ya vaccin wana pona ko batela batu contre bokono ya coronavirus biloko bokoyo ka population à lobby na o etali corona ba misusu bazana bango d'accord ba misusu ba boyi wana ezaka ka vie ya population bolanda. Mbote papa. Mbote maman. Uta moko le 1er mars première dose ya lo ya vaccin ya corona et yaki na Kinshasa. Kasi babi bakobandango le 7 mingi na bato ya mikolo pona yo kokoma ya vaccin wana ozomona ndenge. Bon, to monya on mabete vaccin na mboka. Mais ko banana ko pesa bato vaccin il faut ba autorité ya mboka bango mo bato liboso banda ozana vaccin. To mona a commencer par le chef de l'état. Aye a eu vaccin biso mo to moni ali ba autorité musu balandi ba eu vaccin nde biso to yo vaccin. So pona bongo to zoate parce que vaccin ndenge ye to ebeli yango te. Comprendre? Ba lobi pona Covid omonika nde to za condamné na ba rolata ba masque mais soko zui vaccin wana oza sauver ozo bokona. Eza problème te. To boy vaccin sur le boy te eza ke ba autorité mboka bana ko zo vaccin bango mo batali boso to moni so ba zui vaccin ça va biso be to zo to boy vaccin ce que eza nango bien pour la corona pour te lutter contre corona eza mabete mais ba autorité ne ba banda ko zo yango po biso be to zo yango problème eza ka yango wana et lo eza nango te. Mbote papa. Mbote maman. Uta mokola lundi lo ya première dose de vaccin comme na Kinshasa à partir le 7 déjà bando pesango na minganga o basonyaka batu pe ba mikolo pona yo ko mona lolenge vaccin wana ye. Est-ce que vaccin wana est obligatoire ya que non tous soit vaccin ngo? Te ba c'est obligatoire. Bon. C'est obligatoire te. Baba nana na batu bazo bela na ba hôpital ba pesa ka bango ba la biso nde ba biki. Poto moni malade yango et bandi na poto vaccin ngo basala ngo na poto. Pourquoi bato ba na poto ba unité ka biso en Afrique en photo son vaccin wana. Alors question nga mi balika que no vaccin wana eza na effet moko te au fur et à mesure que no tozo ko la vaccin eza na effet ata moko te. Donc baba nanu vraiment que no ba konzi ba président ba ba likolo baba na ko sa vaccin wana poto ba vaccin wana eza solo. Oh, ça bon biso to vaccin wana te. Pour eux on a côté to yebikisa na ba baza kuna na poto eux on a côté na no yuti et biki to mwene bato bazongi na ba stade ndete to mona ndete ba misala bazonga ba stade ba supporter bazongi wana to ndima keno to za vaccin wana oh non d'accord bande yango wana. Mbote papa. Mbote maman. Uta mokola lundi première lot ya dose ya vaccin en Covid-19 et comme na Kinshasa à partir le 7 bando pesa na ba mingango basonya ba maladie na ba mikolo pona ngo likanisi wana komona ko lo ya vaccin en Covid na Kinshasa liloba na ezani. Bon pona nga vraiment wana selonga ya eza ba vanti. Pona Congo vraiment nenga sala constant malade wana existera penza te. Soke rozala muke eza au sein ya ba konzi mo ba leader ba président de la République ba gouverneur ba tuna bango ba diplomate ba yakaka ba to niveau na ne peut-être ba rozala na ba malade wana ba Covid-19 wana mais siko mais normalement ba ko banda rotia ko pesa peuple tonga ka pamba boui bango moko ne faut ba banda ba konzi bango ba zu pena tonga bazu bango ba pezu ba vaccin et puis et na ba petit peuple otonga ngo ba pesa ba konzi kaka o ba pesa biso jour ba konzi ba rozwa tonga na faut ba zo ngo na cité tango ba camion ngo ya pona beta ba tonga nde bango ba rozwa eza te ba lakisa biso na bureau te tana mutobo ya zui mukonzi ba zui to gouverneur a zui to député mo a zui te camion pene na cité na matonga wa ivani na rond-point batutu bazozwa bango siko baye bato liboso nde bazwa pe amplinet nga na ozwa te pona obela te comment opesa nga tonga nga na obela te nga na obela te opesa nga tonga pona nini nga ta ba obligé na ondima bakanga nga ba obeta nga tonga te ni bana nga na bekor na opesa bana ngai ba roke classe so baninga matonga ba okete balanda nanu makambo est important vrai tonga o faut ba vaccin o ba pesa biso ba congolais na jour à lelo to defara mapa to la ranzala bato bazokemba batala makambo eza majeur ya pays
batala makambo za ya pampamba batonga te tokufa de to babeta biso na tonga ya kolia po tozana nzala nuit jour babeti biso ka tonga ya rotonda po tolala nzala nuit jour mai courait comment okata na nuit jour eloko l'état ko landa majeur ngona oyo bako telemela nde ba misimbongo ebimi ekei ote bona boy non to boy te me mboka oyo eloko liboso bato balala nzala bapesa biso solution tolembi ko defa mapa tolembi ko toka mai pa ba voisin to komo mela mai ba forage mai mabulu tout ça malade ezo bakisama ba opesa biso sous vaccin mususu non tolingi nde na lobby basala ngai na ko se vacciner te parce que na obela te uta mokola lundi premier lot ya vaccin yaki na Kinshasa à partir les 7 ba ndopesa yango bato arrivé nango na Congo omoni yango ndenge eza nango bien ndenge épidémie vaccin bouger mokili mobimba ya Covid 2019 mais eza nango bien vaccin tango eye pona gouvernement eye ko sunga bato mais tokozwa ngo kaka eza mibeko kwei eza pe pona biso pona ko éviter pandémie coronavirus tokozwa kaka donc yo za na aussi ceux qui le ba ye ba bimisi vaccin wana ba lobi papa zwa vaccin pona Covid-19 donc yo zo na facilité na bana na famille no ko tika mamba zo na facilité ataka nga chrétien mutabatela za nzambe mo kaza nyaso o tokoloba ye mzo abika ate bango nyaso na so na ndimité est-ce que vaccin wana ekoboma batu nyaso mais o biso de lenga mapa nzambe nga nazanga d'accord na kozwa nga mena mutabatela nga za nzambe Mbote papa Mbote uta mokola lundi lo ya première dose ya vaccin et comme na République démocratique du Congo les 7 babanda déjà opesa yango bato pona yo comment na vaccin wana kolongwa poto ko ya na Kinshasa pona ko batela ko pesa bato pona Covid-19 obandi yango ndenge bon pona na vaccin o ba mama ya vaccin na pona Congo awa weli sona coronavirus to confirmer ngo mutation yango te Kosi biso malade yaki esalaki boye to bomi to fante moni suba couvre-feu après ça to parce que histoire de ya vaccin est na Congo vaccin na Congo banda depuis kala o ngana yebi belé to kufaka te vaccin o na kata mboko netinga bana nga ba ozongo te cet enfant nga o ko bete tonga vaccin na kangisi gouvernement esala makambo oyo bango ba yebi nga biso pe ba congolais o pa yebi asala o ya ayebi mais pour nga bana nga ba vaccin wana te o pour nga bete mangole na mama e motanga mobutu ti lelo na bela na ngati na nga pepele ba vaccin na pour nga tanti na boyi na ngango na kozo na ngango te ba vaccin ba ko beta betonga mbwa ba betonga libata ata ya soso na bona ngango pona nga na kozo na ngango te Mbote pa maman journaliste mokola lundi lo ya vaccin et comment ki bongo na Congo déjà passé le 7 mars oyo babando pesa ngo ba mikolo pe ba mingango ba sona coronavirus lokola yo mwana mboka comment na vaccin kwa na Kinshasa likanisi na ezani bon pour nga pena vaccin wana c'est un peu difficile pour les Congolais pour na pays étranger na kuna na libanda mboka ba mono ba kolo biloko wana ba boya mosko biso to ça non. C'est bien pour la biso taka pandémie à corona o ezoboma bato belé mote c'est aux yeux ngo to za sauver c'est difficile sur na zongeli to za sauver par rapport à quoi pour biso maladie a pena selonga c'est pena difficile que biso ba congolais to la maladie wana ezoboma ni c'est banani pour tombona ki ngo awa na cinquantenaire awa maladie il faut moi azo déclarer que banatonga lié muta maladie pena selon yo akosa biloko wana c'est difficile donc ngai pona ngai ba vaccin wana na yebi kutu te soki ngala ko zwa ngo na yebi te po ba ko betanga lo mo po e buki nga pe lobi mo na bundeza te c'est difficile pona ngai pona peuple congolais ba tika na ba ma vaccin wana donc et si mbaka ti bon to boya ngo pena. Merci beaucoup. Mbote maman na ngai lo ya premier vaccin qui na Kinshasa à partir les 7 bana déjà pesa bato pona ngo pona ngai mama na moni vaccin wana eza mabete mais liboso to banomo nango eza mabende balobeke soki babeti bino yango bozwa yango te bapekisa biso avant balobaki tozwa yango te pozo tozongo to mso ko memela biso ba danger toza pe na bobangi to boyi te ezoya po bapesa biso mais eza la poison na banzoto na biso te eza malamu te
mais naza maloba ko bakisa place wana mukonza mboka azwi makambo na maboko eloko nga na osenga na mukonza mboka alongola régime nyonso ezaki ya Kabila ata gouvernement na ye mais alongola déjà régime nyonso ya Kabila te ba misusu bazali neti biso toteka na victoire na sima ya église catholique na moke basoda bazwa chaque jour bazwa koyiba biloko na biso tozofuta ba 10 000 ba 20 000 bazwa okanga biso biloko chaque jour soki baye na otaka ma so baye ba biso na malembe bolongola biloko na bino boteka lisusu ate tokolongola bango bazwa na moyibi bazokanga biso biloko bazokenda ngo na biro ya mbata eza na bokoti awa na sima biro ya mbata basoda biza bazomela badiamba bazomela bagene memi biso biloko kuna basenga biso ba $20 ba $10 tokozwa ngo wapi batiela biso misala totika koteka place ya ba piéton tozala ba mayele na mututu ebi kokoma to ebi kotanga me misala ezate bapesa biso misala po totika koteka place ya ba piéton basoda miyibi toti tolembi bango bakene na enfer. Mbote papa. Ah mbote maman. Uta mokola lundi bapesaki communiqué qui est première dose ya vaccin à corona et déjà na Kinshasa à partir le 7 baba nejo pesa ngo na ba mikolo na bato yo babela rapona yango lobani. Pona o etangami dose vaccin wana ya coronavirus pona nga eza bien makasi. Bato ba souffrir mingi au lieu que tokende bato babela ka bakanga na quarantaine. C'est fini aujourd'hui nini nayo vaccin nayo ovandi nayo kimia nga soki eye soki ezake bato babana ngani na muza mto liboso ya kokende kozwa vaccin wana eza bien pour la population nazo senga na population basa débat kende pena kozwa vaccin wana eza bien makasi ba so banga te inconvénient lelo telelo basusu batika na ba mangwele bongo zo mona te ke wana ko za cacher moko te wana eza bato bazozwa ngo na ndenge mo ya mabe wana eza vaccin ka lokola ba vaccin nyonso tozwa na bomwana vaccin ebomaka te tellement tomoni pe na mikila poto ebandi bato bazwi déjà biso pe toza prêt ya kozwa problème eza nango te. Mbote mama journaliste. Bon, tu accueillir vaccin wana vraiment très bien dans la ville à Kinshasa. Ce qui vaccin wana est le col là-bas le baroman européen ça nous battu il a 55e âge matin mais c'est un peu mieux mais il faut passer la pour la population nyonso. Ceux qui réellement malades, ils pas passer en moutonnoso parce que moutonnoso a rattrapé le coronavirus. Le bagage le coronavirus et qu'on aura qu'à 5e âge, bah ça va 55e non. Et qu'on aura pas à moi la mouké, et ça va pas 18 ans et qu'on aura bango. Donc on est d'accord que aux nos vaccins on a corona. Ok, tout le monde qui paye dans le pays mususu, bah mi conzipe bah suivre vaccin. Le quoi là président bah États-Unis, Joe Biden a suivi vaccin, tout le monde qui n'a suivi. Mais ceux qui réellement ezali baya nango bapesa batu bakozwa. Donc yo zano d'accord na mona lolenge parce que na Congo a bazolo baké corona nezate est-ce que vaccin ko yo sani donc yo d'accord ba pesa pe le ba bi ba pesa corona vaccin corona no kozwa. OK, merci. Les Français disent que c'est par la tête où les poissons commencent à pourrir. Baba konziba zo bala kisabiso bangonde bazui déjà ba ministre ba la kisi biso la télévision ba président ba député ba président assemblée nationale ba mboso ko diapoanga bazui ba président nouveau élu oyo papa na biso bati lukwebo azui vaccin biso beto rejoa wana toyokani. Merci beaucoup. Merci Namino bon sur vos acquis branchés à Kolanda Vision plus Sibilo Moboyo qui population muso le bien zali d'accord kasi ba misuba le bien sengeli bongonde ko silisana nous pauvreté o ezali na Congo démocratique yambo ya kopesa batu vaccin boyo ki ba mama ba lele likambo ba soda bazali ko sala ko kanga bango biloko ko kende fusa bango mbongo wana les priorité kasi o ya vaccin bango ba moni ke ezali no priorité te sengeli ko lukana nous o ezali bien pona ba imboka. Merci Namino bon sur vos acquis branchés, merci na Gladi oyo tozaki na ye azaki na sima caméra, merci na Jack Montaki, merci na Cordon Trésor, merci à Yemoko Bela Dinganga, Babi moi de la femme.
zoya yango grand prêtre mère merci na Iguette motema massive merci na bino bon so bozalaka branché ya kolanda vision plus bozala toujours branché bokota na poso mona ba commentaire na bino et ça la nga bien pour na sala susu musala kitoko merci na famille mobima makonti katika bundi Julie Kabundi merci ba tout tellement baleke belé mon grand frère Benjamin Kabongo na Dubaï merci beaucoup merci JC Mboula merci beaucoup merci à le grand architecte Pape Makaba to kutani susu mokolo ya samedi pour la numéro mususu botika la malamu